bala ko tricher pasteur Mike banana ndako ne kuna ngana zati lelo mise biso ba photo ba vidéo ba so ba peso ba bisou et manqué pour ça azara na kimia penyet tela biso pasteur Mike kimia ngana za kuna te mama na bine wolinga ngana zala na ngate ba biso to yesiko parce que to moni ba photo na ba bisou te biki ba bisou et manqué autant mulai omoni ba bisou wana mobali mo boye o santi peke ba linga ko ba calé tout bo biso ba jeli photo linga ba calé Martin omoni e mo ba biso ba bisou na ba awe ça la vrai bien et manga penyel après ça va ko c'est manga ki ndenge ni nde bazali ki na pasteur ou bien et manga ki e po bakaboli na pasteur omoni bakaboli na pasteur asuma tane tam suma 2 mois parce que ngana ndimite ke penyel azu azoki temps ebele ya kozana yé moko parce que attends ça directement OK bano abota na pasteur Mike baba na pasteur Mike te omona sika mambo zo yinda mwana libosa pesa Serge Bakala mi bale za beda chou ozo mo sima mambo penya bana kinduma bana ndaka pasteur Mike tino biso no bango vérité te abana kinduma bana papa makambu ya bana wana kibaza bana pasteur Mike te alobango ngate ngaloba ye moko mama pasteur Mike na biso ndabinisi yo pour pasteur Mike a star omoni donc bato so na permis de ça abimi so comme star to yeba ki penyete mo abo sa makambu quand même raisonner peut attaquer c'est minanga ki makambu na so ki libanda ntaboko lo pasteur Mike donc je lui dois du respect tu dois du respect pasteur Mike omoni Martin penyes asa très impoli d'abord qui est très impoli c'est quand on tout finayo imbécile na yo te mais ba acte tout opposaka et la situation que muto est très impoli. Elle est très impoli. Et ça qui est au côté. Aux gens qui ont linga yo ba nyata yo c'est bien bon, ba fina c'est bien. Basani. Basani. Ba fina yo ba nyata ye. Maman c'est Nice, asa marié légalement. Voilà. Asa na moi na mobile né, on doit du respect à une femme mariée. Peine sa femme mariée te Peni azambe ambelo ko babiso to balite. Peni azambe ambeyati. Sko point net music video pour dire que ça vient net ni. So bazong so na nzela net ngabo c'est ngapa bisila ngaba video aso ngo wa. Nana ni video mutakala. Nana ni video ya libele na kanga na tindele okala potro libele ya mo muke ya citron na tinda te. Omoni ngasko bimsani. Afinga net ni. Mais ce que famille ndeti ya ni sur langue wana. Ba porter plainte. Te ba porter penel plainte. Encore une sorte elle est partie tellement que sopi ma vidéo ya casque et vous a débuté en 2017 et 2021 et sopi qui mature ça il mature dès tu dois vivre ta vie pour toi on ne vit pas la vie pour les autres tu n'es pas une star peut-être on a starté au yemba tout ça mannequin t'es osé de l'autre côté peut-être tu es qui dans n'importe quel biso to va na avec Martin qui n'a regretté tout temps na biso ça c'est peigné. Ah non. Et puis quand on fait des analyses, il faut voir que moi ça pasteur Mike. Tant que la pasteur Mike, tant qu'il ça pasta. Nous ça n'a bien rien, pasteur ça veut dire que moi je vais aller beaucoup pour les deux. Parce que peigner à son ministère pasteur Mike. Alors là parce que pasteur Mike ça loin de l'Éternel ba benga et pas nzambe. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Koffi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteurs et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant.
Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na bisonyon sur les amis na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande, maman Gina Botos azawana, bonzambe zo futa na ndenga mukete, et na Londres, papa Polydor azawana. Na Lausanne, maman Yvette azawana, na États-Unis, maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino, ba maman internationale, ba maman ya Château-Rouge, na Bossane Minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant soleur, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya baby sa l'opposono na nduta. Oya baby sa l'opposono na bouton. Oya baby sa l'opposono na cancer. Oya baby sa l'opposono na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo. Nga maboko ezotela te. Nga makolo etelaka te. Nga ba genou nange yinda. Maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, bisika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman. Maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de Maman Tina qui est 3 en 1. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé. Problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona ki mukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue, azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original Maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Esposo mona, esposo yoka, pomade awa toza yamani kole malonga. Moi je suis un kibombi ni shima. Oh yakani Singapour vraiment mane bino Azaya kotonda. Azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi. Tika masolo ya balabala, Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza et pesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na baou. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Ah.
Na awa toza bamama basepeli bapapa basepeli yaga manikole yaga manikole bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka, menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Walingi contrôle technique aya na bandala Doula avenue Kimvula 130. Numéro na moi ya téléphone ezali plus 243 090 71 277. Elenga Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na bandeko nyonso bozwaka temps ya kotala biso na ba émission nyonso tout autolaksa bino. Martin Engi double vitesse affisée. Na on continue toujours na ba vitesse oyo na kati ya Elenga Congo TV po esepelisa bino nyonso oyo bopesa nga confiance. Merci na Tracy Mbelenga Pro, Claudie Dasuka la mignonne. Merci na Karisha Sadik la finlandaise, maman sociale, ensemble na Irisha Sadiki, Jean-Sia Sadiki pe na peso bambo théâtre. Merci na Fabiola Madidi, la grande, na kati ya Bruxelles, na peso bambo théâtre. Merci lisusu na mama Anto Aluta na niveau ya Belgique. Merci na DJ Tobis, président ba DJ nyonso na niveau ya Tchangu RM. Romel Mosengo Mobutu pe bambo théâtre. Merci vraiment na Junior Lange Ozota la biso na niveau ya États-Unis. Merci na Teddy Lupemba, Chukuma papa na baby bambo théâtre. Mon vieux JP Bati qui vient mourir bien à Sola Kitoko. Alors mesdames et messieurs, émission le loto solana potolo bela makam vraiment oyo ezali koleka ba actualité na kati ya mboka na biso so to lamuki to lali to lamuki to kuta na kaka na ba actualité oyo bota mara yango Elenga Congo TV to zana poto laksabino to créeraté mais to sala ba analyse ya makambo nyonso elekaka dossier oyo batu bele ba bengi biso ba bibo mekempe kolobela na makambo ya Pasteur Mike makambo Peniel makambo DJ Abdul car na kati émission na biso lelo to solana Vetaline, tozane vraiment awa, poto sola katia Elenga Congo TV. Bonjour Vetaline. Bonjour Matengi, double vitesse, affisé, moutanga. Mbote na bafan tout Elenga Congo bota biso partout monde entier. En tout cas, merci na bino tout bozo soutenir biso. Merci na Tracy Mbelenga de Souka la mignonne, merci na bafan tout Elenga Congo, merci na ba onion so ba na vie et puis de la presse, Vetaline somme que je suis. On va soutenir de partout. En tout cas, on analyse ceux qui n'ont pas les émotions de propos.
J'ai mis Sengeli pardon bien avant. Voilà. Merci Tracy Menga proposant la Ndabo Terabiso partout dans le monde. Alors Freddy Madidi Bambote a trop, Florence Madidi pe na peso Bambote. Boni d'abord makamunyo Swezali Paul Lelo TV Ezaebo Zika parce que Terabiso Babiba banani on bali ba indi ça na kati lenga. Suka TV Héroïne na makamuza très bien. En tout cas nous kolon Nzambe yende mukolo masolo osakani tsokana ki en tout cas abatela. Ça la personne qui est bien Martin, en tout cas, on a plaisir. Mais le Kanilenga Congo, en tout cas, et ça m'a dit que tu es vite. Il y a un mouton dans la webby. Il y a un mouton dans la idée. On timide. Il y a un mouton dans la webby. En tout cas, tout va est très bien, santé qui toko. Voilà, on est là. Quand même, TV aussi qu'à faire ex-madame pasteur Abisso Mike. Ok, Rango, ma question ma réponse à yo. Il va dire déjà. Oh mutunanga nde tozane lelo na kati ya Elenga Congo TV. Tosola. Na kati ya Elenga Congo TV batutu botala biso partout dans le monde. Vitaline yelo, Martin Engi double vitesse affichée na MBL Suspo, ala Fimoko. Asola kitoko, azana beauté nae, bozomona. Donc pembeni ya Martin Engi double vitesse affichée. Merci vraiment mesdames et messieurs, voilà. Toko tanon na kati ya actualité na biso odwelelo. Dossier oyo bazo benga biso to sola liboso masolo ya faire na fali makamba concert ya Abidjan na Cameroun. Lelo toeli na biso makambo ya faire na falite. Lelo toeli na dossier oyo balobi Pasteur Mike na Peniel. To kota pe masolo ya Enis Olang ne baolo ba makambo DJ Abdul. Mais DJ Abdul Kota zana PC Mbote trop na DJ Mboka na biso faut vraiment topé ses valeurs donc ba respect belé na DJ Abdul Mbote pe ya trop to kota no na kati ya masolo oyo Peniel na Pasteur Mike est-ce que ozomona makambo ndenge nini système ba vidéo zo salama ba te belé ba bengi ba lobi maman Pasteur akocha ba nzembo ba déplité mais azape libre non ça la plus ba ramener ba choisir na maman ça la na présenter ba tupé mobile mais sika quoi moi champagne comme les ça moi bien alors vraiment la série pendant la candidature déjà le rôle le base est très important ma Pasteur à côté ba nzembo et quand juste ezali la peine la bombaki omoni déjà ça bisai la muto ça l'assemblage les leur ça que na mutu malamu na moi si moi ya bien na lobate mais to zéro après 5 ans il s'est venu robinisa déjà Mike Pasteur Mike na Peniel le bazala souster bakabwana chacun fait sa vie Peniel sa vie na ye na poto frère mais pesa à mutu na c'est la nzambe serviteur de Dieu asa pas te bela so comme en tout cas il faut me tenir à la kimia omoni milimo bela so bika na sima Pasteur Mike il faut azala na kimia Peniel c'est le Pasteur Mike kimia ngana za kuna te mamna bine bolinga ngana zala na ngate mais biso to yesiko parce que to moni ba photo na ba bisou te biki ba bisou manto ton mulai omoni ba bisou na mobali mo boye o santi peke ba linga ko ba kale tu bo biso ba jeli fito linga ba kale Martin omoni mo ba biso ba bisou na ba awe ça la vrai bien et manga Peniel. Après ça va qu'on s'est posé séparé. Il manque qui n'a pasteur ou bien. Il manque qui est pour Macaboni n'a pasteur. Voilà. Macaboni n'a pasteur. À ce moment là, nous sommes 2 mois. Mais ce qu'on a limité que Peniel a joué à qui temps est belé, il y a Rosano Yemoko. Parce que attends ça directement OK. Bano abota na pasteur Mike baba na pasteur Mike té. Au moins c'est comme besoin inda. Moi na libosa pesa Serge Bakala et mi bale za beda chou. Ozomona c'est pas Peniel bana ki nduma bana ndaka pasteur Mike. Tino tu no pango vérité. Abana ki nduma bana papa. Makambu ya bana ona ki bana pasteur Mike té alobango ngate na loba yemoko mama na sabu. Zema liboso mbali boso no ke sa ne makambu nanga. Hein? Loba ba tubaota la ozo seka. Makambu di mobali boso na sa ne makambu ngam na yeba ke mon makambu e ko tingawa eza tata oyo. Siko Peniel alobi ke bana na mwana liboso na Serge Baka mwana ibala sa ya beda shukuna nga na sati. Eza makambu na yé. Donc déjà son grand frère Mike na reporter yo plainte nini oboto so ba sima makambu na ndako nanga. Déjà za ndumba. Omoni bana porte belé ba monde on va peta mutu so kutana mwelo wa bien akangani. Omoni bala ko tricher pasteur Mike bana na ndako ne. Kuna nga na sati. Lelo mise biso ba photo. Ba vidéo ba so ba peso ba bisou et manqué pour ça Peniel mto ko tia bisou. Ça va boy. Peniel zaka
Maman, bisous et manga que tu bois été. Mais au tibi na banzema ya artiste na biso mné na mboka mjé depuis et ça fait bien. Mais la casquette aux yeux que ma pasteur au décevoir biso. Au décevoir biso tu as droit à poser la na muto lingi. Mais ça tant que biso la vidéo wana ou te so la mini jupe ma kuisa ezaki honoré à pasteur Mike. Ni pende wana papa bombi la ngota maman bombi la ngota mobile aux yeux sika o. Ko exposer les biso ngota. Oza starter. Pende ozaki ndaka tata na maman no toyeba na biso yote. Pasteur Mike na biso mtabimisi yo. Pour pasteur Mike a star. Au moni dans une bâtisse on a permis de ça abimiso comme star. Toyeba ki penyete. Mo arosa makambo quand même raisonner peut attaquer. C'est minanga ki makambo na zaki libanda. Mtaboko la mo pasteur Mike. Donc je lui dois du respect. Tu dois du respect pasteur Mike. Au moni Martin. Penyé ça très impoli d'abord. Qui très impoli c'est quand on tout finayo. Imbécile na yo té. Mais ba acte tout opposaka. Vous avez ba acte tout opposaka et la situation que muto ça très impoli. Ah très impoli. Et ça qui est au côté. Aux gens droit linga yo ba nyata yo c'est bien bon, ba fina c'est bien. Basani. Basani. Ba fina yo ba nyata ye. Non lo mabe. Loba. Est-ce que lo mabe Martin? Non mabe Baptiste. Ana posa ba nyata ye ba fina et ça la biso bien ba chérie. Wana peigné. Ana posa na pas amona côté na peigné ba linga ni makasi. Côté de la peine, linga mibali makasi. Parce que linga mobali, elle est singa mona je n'a pas la droit à la vie privée mobali na mo bopé, mais non rien n'a été. Au moni, pour mobali na ça starter. Non. T'es encore sur la star c'est bien. Mais si on pas la star t'es no robimisé na TVT. Au moni, on comprend non. No robimisé na TVT, ce qu'on peine au point de vue mobali. Et bon on a vu ce bokabwani. Au moni. Lobiso et la so oh vous m'avez passé ma bé. Mexico, alors Vitaline, merci vraiment, mesdames et messieurs, la biso. Mexico, Tolo Banano, tout la biso, na Elenga Congo TV, mon vieux, je peux bâtir qui a la biso. Alors, Lelo Oyo, Bazate. Mais Azan a droit pays à Rosala Makambouna. Azan Moana Batomoi, si Azan jeune. Allez, il va finir de boire une bisoté. Oh, est-ce qu'on a pas fini? Nana boy chocolat, nana boy en hôtel. Il faut bomba on peut la poser dans la TVT. Pénèse à starter. Oh, viens qui nous sur le fait qu'il nous m'a qui nous ba na yo. Ozomona. Comment qui nous ba na la poser dans hôtel? Pour le qui fiancé il te ba ka faire ça na wa. Mais elo ni la saki ya Zandumba. Elo ni. Ah, le gars ba na basaba na pasteur Mike té. Azo ba na tango ile ba na ndako pasteur Mike. Ai qui nous ba té. Qui nous ba poser dans hôtel makana baba na fufa. Mais lui alors merci Tracy Melenga po. C'est qui ma casse. Elle doit du respect pasteur Mike. Mon père ne peut pas passer mais pasteur Mike on va quitter quoi et maman que ça pasteur Mike va ça garçon là ça ne va pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et pasteur Mike na garçon ana te peigné ce qu'on a un trouble mental. Arrête de quitter. Arrête de bala bien. Comment ni akanze ke ça c'est assez bad dégâts pasteur Mike on est là bon pasteur Mike même ta karama kasa kene. Yo bina bitema soke sa ndenge ni. Te pasteur Mike libéra. Pasteur Mike kito makasi ba combien de basi makoy la pasteur Mike. Vitaline merci Elenga Congo TV. Alors tout côté non DJ Abdul na ndenga mabete to lobela wana DJ na biso donc to salaka analyse momuke pour le lot to kuta ntolo moi 10 minutes moi 15 minutes ça là moi ja. Alors DJ Abdul to sala une émission. Na moni ba pesi réponse. Aïe mon Peniel. Et pas un Peniel, ba lobby na e. Peniel assis là. Ba vidéo kala oyo DJ Abdul azaki eni solang. Déjà pas là quand même. Moi là ya maman lang. Donc on a pas mon avenir. Tout oh Peniel azongi sikala. Ki chéro ezara soki ndenge ni nda lobeli mais ngana ebi na ma teme. Ex ne ba bisa ba vidéo, Ye ba ex ya Peniel ba bisa bon. Ba ex so ba to combien de ex bobi. Ayebi. Yo no mo yetengi kombo ni sala on si ba vidéo ni sola. Parce que ba ki ba e ba comme ni ndele pasteur Mike ba ki ni se ba ça moi si pasteur Mike. So DJ Abdul bazaki qui copain qui copine. Na ni sola ça date de longtemps. Mais le DJ Abdul pour ça ba ma. Ah ça ma comme ni ser na biso ni ça ba ça. Peniel pour ça ma ramna. Peniel pour ça ki ndumba na yo. Ah, Vitaline. Non, vérité quoi. Tout côté non Nice asa marié légalement. Voilà. Asa moi na mobile on doit du respect à une femme mariée. Peine sa femme mariée
Peniel aza mbeyambela okoba biso no tobali te. Peniel aza mbeyambela te. Siko po enda misi video po dite to asale neti ni. So ba zonso na nzela neti ngabo senga pa nzela ngaba video aso ngo wa. Nana ni video mutakala. Nana ni video ya libele na kanga na tindele bala potro libele ya mo mukebu ya citron na tinda te. Omoni ngasko bimsani. Afinga neti ni. Mais ce que famille ndeti ya ni solango wana va porter plainte. Va porter Peniel plainte. Encore bimsante elle est partie. Tellement que sopi. Ma vidéo ya casque et rose à 2017, 2021 et sopi qui mature. Ça immature. Il y a problème à sagesse et qui nous colle en fait. Ah, nous colle nous autres mon mais na âge na maturité na ngoti. Elle doit réfléchir comme une mère parce que on a pas mis balai. Pour ça maman, faut réfléchir. Ça va na s'adresser na yo. Pourquoi tu te saboter ngati? Mais quand tu répliques c'est que Dieu continue. Parce que le lot tant que commis bongo famille Adji Abdul, famille koto ya Enis. Nani ta famille le lot et commis son mutu na ba vidéo wana ko ni akala. Adji Abdul asa moi na yeti. Peut-être ko laisser pe maman na biso ya Adji Abdul. Maman na moi sa Adji Abdul, wala ça le passé. Nous ça la passé na ye. Le passé na biso soko la présent yo content mi présent na futur. So ba biso vidéo mba le ke, il y a vidéo ya lobby. Il y a lobby jeudi. Donc, on s'en doit tout. Mais c'est dans la vidéo de 2016, 2015. Peniel n'est pas mambossal. Au moins, le ça direct, ça lui donne des bannes, il y a après d'autres naïe. Ensuite, tant qu'on est sur la vidéo, on a ma page. Et Sopi Peniel. Le malobe comme yo. Peniel quoi. Et bon, il y a Peniel qui t'a été. Nini. Il y a Peniel qui t'a été. Il y a Peniel qui t'a été. Ça reste la liste, il y a ex il y a même d'accord net. Parce que quand il a fait bon au Canada, il a pas massé si. Bah il va dire me d'accord net. Il va me dire que ça moi. Message nous repère dans la famille ya Enis Hollande lelo oyo nde ba vidéo comme déjà kobima oyo tomoni nde kona biso moi si Peniel déjà akomo bimisa ba vidéo wana ya kala oyo botami lelo na tandis que tam super bande ko pe Enis bazali batebele koto pe bande ko Peniel baza o pe ba oyo kapasi na makamnyo so salama mais ça nous repère ça pour na makambo monde lelo bakomo bimisa ba vidéo Enis déjà Peniel avec sa famille est seule. Moni Peniel ozo que sa famille na soni na senga plus na en tout cas famille olang baza famille auto respectera mingi baza un peu d'influence mingi na mboka na biso baza famille moko basela maman na papa basela nzambe makasi ya makasi en tout cas ils allaient passer maman biso Enis ça va pas aller passer na moi ils allaient passer en tout cas et qu'on déranger mingi famille parce qu'ils allaient passer à moi na bango mais pour na respect à papa olang na maman olang ils ont laissé bango quand même ba débattre le président a Peniel bongo les animaux sonné ça là yé a manqué aux alamans ça pasteur Mike à la main le pasteur Mike à la main mbali kitoko aza stable le président ce qu'on a décraqué au moins biso basi Martin nazali na ça Martin ce qu'on a kaboi na Martin so na vandi ba bombe na passer na Martin ezo zongi na zomelanga Martin so 10 minutes Martin benga tu es où bébé moi ezanga Peniel ba 10 minutes wana frère Mike a voyé que concert ba benga benge avant mata podium ma chérie na mata podium au moins ezanga Peniel yango ba bon moi passer na pasteur parce que azuna mto revandi sango te et ça la biso basi bon na lo on que femme et ça héros Martin ana copine na héros officier de défense mbete ngana moi sinende héros za kindenga sur la vidéo msala 15 pangai parce que nous fait les ans Peniel elle a dit na zéro na pasteur Mike ya pesi ezangi yango esele mo ba bongo mo cha Adji Abdul amunene pe na mboka na biso et kolesi na moteza le passé na ye Peniel tu dois vivre ta vie pour toi on ne vit pas la vie pour les autres tu n'es pas une star Peniel oza star te oyemba ka toza mannequin te oza loko te Peniel tu es qui na mboka na biso to va na be marteau qui na regretté tout temps na biso c'est Peniel ah non c'est un peu le ben on a fait bon son déplacer son voyage ngana muta bolingo makasi Martin na biso ngana molana nga bolingo ti parce na obanga déjà ko banga te baba se banga te ngasna merci te akatio Seigneur sauter bombate merci vraiment mesdames et messieurs Elenga Congo TV merci vraiment toza to solo li masolo po bato belé babengi biso babi bolo bela likambu ya Enis Hollande nenge Peniel auto la sa vidéo ya kala
mais lelo Peniel mali le côté trop ça les moi troublé. Mali lani. Un poto. Le côté tellement trop. Lelo to laxibino to sali. Il a bon de la frère Mike. Peniel jo yaki. Ah, tika bon pardon. Lelo to laxi to sali analyse au poto la Sabino nenge combo ya Enis Olangelo Bami, combo DJ Abdul, combo ya Peniel, combo ya Pasteur Mike. Yango to solo lito e ba vraiment po o kota na TV boy o monika lisola Peniel. Enis Olang, on a une yango to sala analyse poto sola. Babi misa Pasteur Mike, babi misa Pasteur na biso na makambo yo. Babi misa ke. Et puis quand on fait des analyses, faut pas ba que moi ça Pasteur Mike. Tant que la Pasteur Mike, to kitsa pasta. Nous sommes des règles, Pasteur ça veut dire que moi je suis allé bakou pour na ilelo. Parce que Peniel azo bunze ministère Pasteur Mike. Alors là parce que Pasteur Mike ça loin de l'Éternel ba benga e panzambe. Oh, oui, histoire à Jézabel. Maybe. Yo, c'est tout le camocho, bah, il faut bisous, après ça se donne. Alors, Ezanga, il va. Ah. Tombez quand même, merci, Elenga Congo TV, vous allez brancher na chaîne Abisso, ya Mounene, Elenga Congo TV, merci. Na Tracy Mbelenga Pro, au moni ba générique, ndenge échangé. Donc, la solo la Tracy, hein. Pas Tracy. Oui. Tout ça n'est pas Tracy. Bonne séance à Nazé la caca. Il y a des séances de amen jour. Non, non, elle bosse là. Non, et tu peux la poitrine, Martin. A démarré maman récemment, à ta semaine a démarré. Donc, on a cadeau. A démarré maman pour. Mais non, il y a des pour. Mais. Merci vraiment. Donc, analyse Léo Sali ensemble na Vetaline Poto Sabino, les congrès de tous les partout. Moi, si qui toque vraiment, Aza Pemben, il y a Martin Engi, double vitesse à fusée. Tobando Sala Banali chaque fois. Problème est ça, Tolobi, mais problème auto télémi pour Batuba Bengi Bisso, pour le Bibolo Bano Likambu, il y a Maman Enis. Na maman Peniel poto lingi déjà na DJ na biso na pasta yango moni to sala analyse poto la Sabino nani azo sala mabe nani azo sala malampo teva lelo komika okoti ola to moni Nice to moni nani yango to lingi kaka juste to éclairci bino na katia Elenga Congo TV chaîne moko na katia République démocratique du Congo na sala ke mission na DJ Abdul pour moni pendenge maman na biso Peniel azongi sipe retour pour l'émission to salaki yango moni na mi Vetaline poto sola na kati Elenga Congo TV merci vraiment na bandeko tout au botal la biso Martin Engi double vitesse à fusée merci na Gel Dilonga na kati Suède moi si kitoko mbego rouge na habité sur l'ambara bien mais je crois que l'ambara bien na kati Suède pesa ba mbote na ba tutu ba Hollande voilà mbote na tutu bandi biso mbote en tout cas pour partager vidéo pour liker ça biso frère mais ba soutien de senga bino kaya ngwana merci beaucoup na passage na Elenga Congo en tout cas merci je te remercie Martin Moutoumanga je te remercie infiniment pour la confiance en tout cas mbote na bino tout continuer quand ça biso confiance boye Vetaline Sombi non on a un téléphone déjà plus 243 81 41 92 501 plus 243 81 41 92 501 mbote la Martin Engi Moutoumanga double il faut que ma 3 à 4 non il faut que ma 3 fois donc il faut matam wali ko makaso moni la différence c'est ça merci en tout cas je te félicite en tout cas en VIP merci Elenga Congo TV aux à la brancher botika malam